toza combattre MLC. Biso tobuni bituma MLC. Toza bana ya Daniel Mbao honorable Soukissa. J'espère que boyebi honorable Daniel Mbao. Tolali, Tolamuki, que Daniel Mbao invalidé. Je ne sais pas. Papa, Moka Yango, et comme royaume, il y a FCC, comme Nakash. Je ne sais pas. Donc Toyeba. Va utiliser le système uniquement pour pas déstabiliser, arriver à moi la Moka Jean-Pierre Bemba Combo. Comment le système voilà? Et allez juste pour pas déstabiliser le système et arriver à Jean-Pierre Bemba. Mais le connu balongo le li Daniel Mbao. Moi so ba tie wana. Mulumbu. Mulumbu za mutu azani. Totikala comme on a été la propagande maman. Tu habites mutabimi na 300 fois. Na mutabimi na 12 000 fois quelques maman. Est-ce que tu me dois quitter ton team? Et là comment ça va les années? Est-ce que les appelle un État dans un État. À Kinakati, République. Ici, au niveau de la Gombe République. Parce que ceux qui vont remarquer, tous les députés sont inscrits. Va remplacer les députés à FCC. Donc, un mot d'ordre est lancé dans l'autorité morale à FCC. Remplacer X par sa valeur Kabila. Donc, il y a pas six mots d'ordre. Assemblée nationale les Ayangai, Sénat les Ayangai, Bossale le Kongana Lini. Yangwana Basali. Parce que depuis ma député a eu des passes Bazawana, ma député a eu NC Bazawana, ma député a eu propre FCC Bazawana, va toucher ma moté. Ça c'est une provocation et nous disons, celui qui fait la guerre prépare la guerre. Il va voir, ça c'est que le commencement. Il va voir très bien. J'ai dit et je vous remercie. Congo France. France.com, site ya Kolo Masolo Danger, Masolo Kitoko. CongoFrance.com. En direct à siège de MLC, la avenue du Fort, Koyoka Oyobaï, Mboka, militant MLC, Baza, donc Yako Sakanate, parce que vis-à-vis de Makambuku constitutionnel et comique au Sala, non, quand yango ba juge ya cour constitutionnel bango baza na profit ya basi to baza na profit ya misala. Alors tomoni lelo honorable le biso maître avocat un jeune o ami pesa ki pona ko sala mosala na ye lelo lekala ki ba lelo ba militant ba voter ki lelo aza invalidé na grâce ni balekisi mwasi na mopanzi na ye ba pesi ba voix ya mwana nous avons une population pour les militants MLC. Les lots sont en partie à MLC, na Gombe, qui est au Bazo Koloba. Après, tout le monde bonjour papa. Bonjour maman. Comment maman, le problème est que Bisso, tu vas combattre MLC. Bisso, tu vas bituma MLC. Tu vas bana ya Daniel Mbao honorable Soukissa. J'espère que boyebi honorable Daniel Mbao. Tolali, Tolamuki, que Daniel Mbao invalidé. Je ne sais pas. Papa, Moka Yango, et comme royaume, il y a FCC, comme Nakash. Je ne sais pas. Donc Toyeba. Et l'autre connu balongo le li Daniel Mbao. Moi so ba tie wana. Mulumbu. Mulumbu za mutu azani. Totikala comme on a été la propagande. Maman, tu habites mutabimi na 300 fois. Na mutabimi na 12 000 fois quelques maman. Est-ce que tu me dois quitter ton team? Et là comment ça va les années? Est-ce que honorable Daniel Mbao makambo na ye nyonso esilaki na moamba bakotaki bakume makambo esalaki esili ma etikalaki quelques personnes oyo bainterpelaki na cour il faut basala nini basisa makambo na bango basisa makambo na comprendre te na moto basisa makambo na ye tolali tolamukisa mbo na balongoli et puis les choses graves oui député na MLC tala degré qui me témoigne tala degré qui me témoigne parce que nous comment nous
MLC na bureau ya MLC na ndako na biso soki toye awa toye constat toye na ndako na biso nyonso koleka awa po lekela ndako na biso bamona keno torevendica kito bakomama ata yo moko toyokani tosouffrir boye depuis le 8h01 on s'est passé tozozela votre ordre ya présence non biso tozela na centre na biso azoyamba soki aye apesi biso na modele mama oyo tosala sadika f bazali bande azali secrétaire oyo wana peut-être bino toboyebi lelo soki akomi apesi moto bango torevendike tobanga motu tokufa kala daniel mba abuni bitumba mwana mokie daniel mba aza mwana mokie asali makambo nyonso bazomona atikeli kopinga apingi tisekedi te apingi kabila te aza na problème te mais na comprendre te bakati c'est pourquoi mpo na nini mama tokomi wapi ekomi ata bino bainvalide na ko bakase na baloba ya toki na munoko bakokoka ete na tondi bino botondi mama ezali likambo ya MLCT eza likambo nde ya mboka parce que nalobaka mingi ete soki injustice ekomeli moninga sunga moninga ye wana boboma injustice wana pamba te mokolo mosusu mpe ekomela yo eza likambo kaka ya MLCT ya likambo nde ya bato banso babundaka mpona demokrasi na mboka oyo mama bobosani te ete tata mokonzi ekolo Martin Fayulu ntango baponome yalaki yo akendaki na cour constitutionnelle na 26 carton ya ba PV akitisi yango na ban ya bazuzi baboyi kokonte yango po balobi contentieux électoral ezali contentieux ya sincérité ya vérité ezali recherche ya vérité mais ntango tokendeki na tata mokonzi ekolo Martin Fayulu bazuzi baboyi kosala oyo babengaka na lopoto recomptage des voix baboyi kotanga likasa moko mais lelo tokotuna si base de quelle procédure bazali koinvalide badepute mosusu mpe bazali koremplace na bango na bamosusu yebisa ngai bakorekonte bavoix soki bakorekonte bavoix bazwi bapv yango wapi parce que nanga toyebi vérité te nanga atumbaki bapv nyonso ndambo etikalaki atekeli yango bamama ya nguba sikawa oyo ya kokonte lelo po ete bainvalide badepute ya lamuka bazwi yango wapi bazuzi wana loi elobi ete nanga soki asisi maponomi esengeli azwa bakopi mosusu ya PV amemela mpe cour constitutionnelle totuna cour constitutionnelle ba PV na bino sena atikela bino yali wapi bazali incapable ya komisa ba PV alors quelle est la procédure démarche nini oyo bakosala po ete bainvalide bandeko na biso badepute na biso oyo peuple avotaki excusez-moi mpe baremplace bango na baoyo ya Kabila et puis boremarke très bien ke bazali kolongola badepute ya lamuka mpona koremplace bango na badepute ya FCC Maman, ezali likambo ya MLCT, je répète, ezali likambo ya peuple. Tango to kolobana bino mikolo nyonso accord o Chilombo asinyaki na Kabila na Kingakati, c'est que les nyonso ezali sika iwana. Tolobi ezali provocation. Ezali provocation. Ezali pe menace monene na démocratie na biso to kobunda. Démocratie na le comme na Congo te. Po ndeko Katumbi alobaki ete cour constitutionnelle wana lokole pesa ki et validaki ma résultat à Félix biso banso senge tondi mayango lelo amonye te ku wana ezali na libenga ya Kabila tokoki kosala ata confiance moko te na ku wana pe makambo ku auti kosala bare na yo wana ezali bare moko unique tokondi mayango te toyali na ba réunion kilikili sikawa tokobenga peuple na mikolo ya ikoya ya mbala oyo na Chilombo na Kabila complice na ye bango nyoso tokotia bango libanda parce que dans likambo ya peuple on ne peut pas accepter ça que les députés élus régulièrement on les invalide sans aucun motif valable. On est allé devant la cour avec 26 cartons de PV. Le président de la République élu Martin Fayulu a amené des PV. La cour a refusé de faire les contradictoires. La cour a refusé
de procéder au recomptage des voix. Injustice. Aujourd'hui, pour faire plaisir à M. Kabila, la Cour procède au recomptage des voix pour invalider injustement les députés élus véritablement par le peuple, parce qu'ils sont de la Mouka. va utiliser le système uniquement pour pas déstabiliser arriver à moi la mboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Comment le système voilà? Et là juste pour pas déstabiliser le système et arriver à Jean-Pierre Bemba. Mais décision à lobby et sa décision politique. Objectif faisant que l'opposition est arrêtée dans le mouvement. En tout cas, le président de la République, Namakambo et l'équipe lobby dans la Cour constitutionnelle, ils ont été chapeau beurre dans nous autres, pas FCC, pour Bimara que a sacrifié 37 à l'Itatata. Voilà, c'est que même maintenant, Kabila arrive bien, opposition est arrivée. Opposition est arrêtée. Même si Katumbi, au moins, moi aussi, à 47 voix. Après, c'est siège à 10 000 voix, 20 000 voix, 47 500 voix. Hors de l'arrivée, équipé soutien. Peut-être à moi, on va appeler ça des sièges, alors qu'il y a ma voix mouquée. Il y a Sony, donc, souveraineté absolument sortie à moi et FTC, avant de l'île souveraineté, bon, c'est fini. Si nous ne nous levons pas à Toba, non, cette histoire ne finira jamais. Non, il y a des actions réalité. Nous, on voit comment la population, moi, je ne suis pour rien. Quand on a une partie, je suis très étonné à constater que les militants peuple ont revendiqué. Parce que quand on finit à Boutou, à Batou, on va travailler Boutou comme ça à la campagne. On va aller dans le bureau de vote. On va témoigner la réalité. Ils ont la vérité des urnes.
constitutionnel ekonzoka bango bazali kokende na baprocès na bango eloko te moto akoyesinga nayebi ekutu ala 47 voix batana même pas seuil mwana mwasi momo akitoko fort te madame Bolumbu une très jolie femme kitoko makasi bon na kombo ya mboko so kitoko oza avantage be kitoko mama mwasi kitoko bakoyesinga mpo ya mwasi eloko te mwana mwasi wana na salle asauter akumisi nzambe le beauté na ye sali donc il faut tout l'intelligence tout au déployer na mai wo beauté na ye gagné bato lo bani maman na omona juge akata mawa te a prononcé beauté gagné intelligence ça ne sert à rien ngai nakuti baevre juge te mais na constaté que décision ezwami en dehors à droit mobeko moko te ezalaki respecté mobeko moko te ezalaki respecté barendre baarrêt en dehors des contentieux à l'absence des contentieux leur problème eza te litige eza te yo nanga tomonana te tosplika mbamo boyoko esinga mpo achata affiche te kaka mpona beauté donc bavoie tout oyo bato ya mwamba bana ngaba bapesa bana matete bana lemba beauté emeli yango normalement maître ozalaki voté par combien de voix non nga nalekaki plus de 10 000 mais seigneur attribuaki nga plus de 5 000 voix bakitisaki ngai parce que babandaki kokata biso depuis kala depuis na seni vous comprenez un peu mais wana sikoyo ezalaki objectif ekamusinga idps azwaki biso de ya mlc mo bato katani idps atikali non seulement kohumilie ye mais oyo bato ya idps bakokomprendre te bazohumilie mpe chef de l'état les appelle un état dans un état à Kinakati république ici au niveau de la Gombe république parce que ceux qui vont remarquer tous les députés ont inscrits va remplacer ma député à FCC donc un mot d'ordre est lancé na autorité morale à FCC remplacer X Passabale Kabila donc après 6 mots d'ordre Assemblée nationale eza ya ngai Sénat eza ya ngai bosale lokonga na lingi yango na basali parce que depuis ba député ya IDPS bazawana ba député ya INC bazawana ba député ya propre FCC bazawana ba toucher bango te ça c'est une provocation et nous disons celui qui fait la guerre prépare la guerre il y va voir ça c'est que le commencement il y va voir très bien. J'ai dit et je vous remercie. ndenge bandeko na biso bamilitant MLC ndenge bazali kodeplore yango tozoyeba te jeunesse soki nde kotika bampaka oyo toni on ne comprend encore plus rien vraiment na kati ya mboka onga na okokamwa ku constitutionnel ekomi nde so opesi liboso nde basali nini yo mwasi ozwi bokenda botutu na kati ya ensemble yango efo badisudre kaka parlement wana po ete makambo esila tomonaki mwana mboka honorable Merlin Mbemba azalaki vraiment azalaki menacé mpona mwana mwasi moko boye elongo lisusu ekomi honorable bainvalide kaka mpona profit ya mwana mwasi nga mpe naza mwasi ata tobi émancipation yango ya bomwasi yango ya boye yakokosala bonduma na kati ya ensemble mpo balongolaka bamibali batiaka bino mpe mayele mpe eza te bamotion yango mpe bokoloba nini merci beaucoup important Didi Tipumba merci double merci vraiment à Petit Soda de Lausanne Papi Maïdela Empire Basket impression Kondo Mbazi Shonoka Mbibi Shonoka ngana ndio kutani mbala kimacha Congo France Bisona bango bango na bisona bango ekara molai France.com site ya Tolo Masolo danger Masolo kitoko Congo France.com